Banza London TV. On a besoin d'informations à Zoba wana te ya éliminé wana. Et là quand on total le monde entier, bato balanda biso, oui que tozaka na ba défaut na biso te. Tozape bato to na ba pétage. Mais tozape bato yo, bato balanda biso. Cela veut dire quoi, quand il y a un problème, les gens attendent des petits mots de notre part. Bah dit que bango ba bato média bato ba ka opé sa message tout ça et tout. Le gens nous regardent au fait. Biso moto se sous-estime kana makam to salaka, mais to yebi ba impact ezaka na ngona kati banda kwa batuté. Makam su to salaka ezana ba impact na ba kati batu. Mais nous on se rend pas compte. Donc non na histoire zoba o ya éliminé. Déjà de 1, eza day national te, maman na yebani te. Yende muto ayebani ba matanga o biso tozwila katan ya kosenga ba cotisation eza soki mutu ya media ou mutu ya maboke ou artiste yemoko akufi ndenge bomona ki par exemple matanga ya défunt na biso Johnny Faye eza matanga moko il avait un nom na communauté na biso. Ce qui veut dire que gouvernement ezwa ki yango na charge et biso tout olobela ki yango parce que azaki comédien oyo aseki ça atiki pe ba œuvre na communauté na biso wana de 1 biso tout ozawa to kufela donc champion lobby auto kufela mama kundi mama nae ngala kufela papa na sala makambu nanga parce que za makambu na biso soki batu bakopesa eza ba proche mais yo comment ça se fait que kufeli maman et comme olingo comme ça ngo deuil national parce que toi tu es qui que batu babimisa mbongo na bango yo mtosombaka ozana mituka tolono eza mbongo mituka ezali outi na ba bijou ozapi na batu na yo faites des trucs en privé mais moi so azolinga abando komisa batu soki nde nini mais yem tawabima ridicule. On parle certes d'aide, mais quand on a ye, eza ko si la nuance surtout parce que a sili valeur na miswa batu, ça c'est de 1. Donc c'est dire aza susu na momo kwa kokolo bana batu te ke batu bandima. Pas aza mutu ya comédie mais ya koleka au-delà kutu ya comédie. A mesa kwa kolela ba matanga batu na réseaux sociaux ko bimisa ba miyoyo, ko bimisa ba nini. Donc po batu bazwa matanga na ye, et ate ke to si la mawa, toza batu ya mawa. Mais mawa eza ka transmissible. Mawezali muto akufeli muto azana mawa ye mta transmettre ka batu émotion na ye mawa na ye na bisengo na ye c'est la personne qui transmet mais ye moko ndenga zawa azo transmettre mbatu mawa te azo transmettre batu donc eloko moko bweto ko kata ko kele mawa te soki pe maman wa kufi ya solo sopi ya solo te ça veut dire que attitude na ye eza ya mawa te. Attitude na yeza ya mawate et on n'est pas obligé à kobimisa mbongo vu façon na ya ko vivre na miswa batu et côté ya batu ke dans la vie il faut pas venir faire semblant devant les gens que vous avez de l'argent que binom tu boaka ko boaka batu ya lokuta boaka muto bo solo la kaya solo boaka muto oyo yebi que en cas de problème après ça kombongo mais bango baka okosa batu ya wili etoka sombelinge loko boy mais en même temps toi-même tu souffres onda kuna zakalango ba sombelanga alors que tu es locataire ce sont des gens oyo bakoko pousser batu ba kwe na likolo ya immeuble po baba ndoko sala ba prière à lokuta nzambe pona nini ngate opesi ndeko oyo jokande azane pe na ngote batu mabe bana basi moko mabe ozo vivre situation mususu mais na miswa batu babite ke ozako obligé kwa kokosa te pourquoi tu es obligé de parler de toi oza capable osoma basaki mais basaki wana soki eza ba véritable basimbisa kangoti bilo boyebite ke na mo piété bazora pe basaki mo piété zwaka bambo e ba bijoute mo piété zwaka eloko nyonso tu ya valeur sani ya valeur e kozwama na piété eloko nyonso tu eza ya valeur na mo piété bazwaka yango vous comprendre donc c'est pas bien quoi ko laksa batu ba vie au boza na ngote sikoyo okufeli mais eza soni ndenga zana aza déjà éliminé akokosa la retour te atake ko simba ba kisi ya ba mami wata si ba cracher ye akomi mutu asoni kisi ezwaka batu nyonso tout preuve ane to na ba musicien belé o pe bakenda pe na ba simandaku po bazwa succès ba ko kapé ko bimate succès banana na biloko no moko nzoto aza éliminé mwana mwaso aza misala mabe mais misala ngwe balukeli ye moko balukeli ye siko ngana ina tuna bande kona biso ya ngambu ya Braza biso pa na biso soki ezalaki pa na biso na RDC Kinshasa na minito déjà que bato a média baza sur le terrain na quartier na bango
Pona ko etela matanga ngo ezo ko évoluer ndenge nini. Siko nga na comprendre comment bande ko na bino belé ba kaka na ba matière ya côté na biso parce que jusque là bokena nous tate ko ya sur terrain bo laksa biso hein abata makawapi popa na biso na Congo esika ko bata mezate esika matanga lindala le lobaka. Comment jusqu'à présent ata mutu moko aketa po biso na minito ba média basé belé na Kinshasa wana Mama Congo ba kei ba image yango nanango ba image yango batindeli nga ba video nanango ezasa matanga ezate muto bafanda na avenir moko apesika na ba preuve na place grâce à koleli na mama kulutu na ye na ba cousin na ye akufite matanga ezate aza avenir nazo ya bozela place matanga ekozala yango yo ezate ndenge naloba bena sala mwa analyse moke Sara fungola miko bakali azali wana mama Congo mpe azali ndenge nafungola eloko moko bakali eloko na analyse magena aloba mponga na obimaka te message na nga eza boye ezala yo ezala Era ezala Chantal ezala ngai tobanda olobisa na biso grâce te neti nga na benga grâce te ayoka voix omoni makambo nyonso te bande koleka ti na komata grâce aya mata makambo wana akende pa Era leka boye ezalaki mission eza déjà que grâce à bando soigner na mama Ngabwa ezali mais grâce à bando soigner mama Ngabwa batindaki ye mission aya osala lokola olinga ye ça va si asalaki mpe video oalinga kufa batindi esala yango mpo bato bamona c'est que grâce ti ndenge mpe tomonaki ndeko na biso Nenea alimbisanga mpo natangi nkombo na ye ke soso ekolela parce que bazalaki déjà na dame oyo babenga pion oyo azalaki déjà kote na bango gracia oyo bazali kobeta ye pion chance mpe grâce na mutu na ye abanda okasake biso tokanisa mambo wana solo nzoka yo bakali ngai Sara Chantal tobande kosala biso tokendenge yango na ndenge ya théâtre okombrane na ndenge na mata kobengi nga mata lekabwe qu'est-ce qu'elle a dit toyoka loba maga c'est que tout wana ezalaki planifie ye na mama Ngabwa esi bayokani mpo bakolobanaka mbala moko te nalobi tala kaka mama Ngabwa na grâce balobana te basali 10 ans te plus de 15 ans bande ezali kisasa balobana te ti bomona bateatre wana po ezoloko déjà banoso wana kuzu tiamatanga ne basolola eyaki déjà kuzu donc soki Era mipesaki corps et âme na bavantile wana me ero Era azosambwa soki mpe Era yeba mpe likambo te mosu Era ezalaki nzela bango bakotaki sikoyo mpo bakota na nzela wana basolola Era mawa Era aza na bitumba te Era aza na bitumba te mpo yo na nga na biso tuna basala toyebi ke ezalaki nango lokuta yeki na mpesi te bitumba na sens nini bazoluka Era na bandenge nyonso wana ezalaki déjà planifié na mambo wana ya koyeba ke mama Ngabwa na ye meme mbongo wana ozoka 500 ezalaki naoka nango eza te 500 wana preuve nango eza te apesaki matikali kopesa ye mbongo te ezalaki nao kaka mpo moko ya kokota mpo basala ke ngai napesi bino bopesi te okombwana et puis ye moko grâce mbisa yebi ke biso toa bakamarade nete ndeni oki oyebisa makolo combinaison ke baa baninga mabe tala kutu grâce mbisi nga na camarade grâce mbisi laisa bapelo tobenganaka laisa bapelo tobenganaka toka bakamarade toke lobala makolo combinaison ke baa baninga mabe na aza camarade nazalaka na telefone ya bakali naza na telefone ya Era na telefone ya Chantal tosuki wana bato na batelefone na bango na telefone ya motu te de mama Ngabwa kuna bazokosa mama Ngabwa ke toa bakamarade ya grâce mbisi ya yebisi makolo combinaison boye ke basa kutu bakamarade mabe ma ero na nga nazala na bango na matanga basoutenir nga te ata 100 fois bapesi nga te yo grâce na yango camarade no Chantal Ibola
c'est que eloko eza yango wana grâce na bola yeyo manobeta déjà kuzu na se yo monaki te même kobimisa bamambo ebele to bomba ezali na kuzu bazali déjà kosolola déjà na privé okomi alobaki ke twana makambo toyokanaki toloba te ngana yeka toyebi yango mpo moni mpe il faut kupa ya kobeta alobi ke kala te soso kolelela bino bopana. Allô, bonjour Maga, bonjour tout le monde. Bonjour bébé. Bolimbisa nga Bakachou na okite na pesa communiquer moko Sarah ça va? Ok, Chantal Bola Maman Paradis. Maman Paradis, ça va bien. Ça va bien Maman Paradis. Na micro. Na matima pona na maloba Sarah tola. Et bravo Sarah. Bravo mes amis. Au moins idée dipon wana. Des dipon lui des finances na wana mususu zoro. Colombo. Lui des finances na mususu wana inspecteur Colombo. Mon idée de Tintin wana. En fait na sakana gi na bango. Bo bina bozonga te. Na sakani na bango na bi bon. Na kei na kei. Ya mapelo ko na bomba na bimisa. Ya zela silista. Ko beta bango shebila. Ya zela na silista. Ya magali na lobalo. Bakali, woni nga banana ya poto. Na ebi grâce mbizi te. Na kuta na ega na banganda so na kuta na landie na bete na nganda tabakimi. Ndenga banda ko finga papa Hervé. Amankanga pe respect. Na kimi se bambango mwe 5 fois na banganda ntaba. À l'époque so yesika nga na za roza te poso na yeka kana kimi se mbango na libulu manzengela kote pa manzuzi. Na landa ye trésor ngando témoin. Na landa ye na niata ya kimatitika bachaka mbongo na comptoir kuna. Kizengi wana bozomona. Ngana lobisa ye na mte. Siko tande na sakani na bango. Nazwi oyo makolo combinaison longi mundenge. Na ye nazwi grâce mbizi elongi mabelo ko la poire Rachel la naissance. Kozwa munoko grâce mbizi otali munoko grâce mbizi tala munoko mabelo ko atape bandinga riba osala ba bangiba sambe. E koyi ba tapi ndenge babwaka kabongo. Yoka sikone na sakani na bango nazwi Ariantan. Nazwi Rachel. La tout ici bangale. Oya leki muninga waza soin. Ale yaka grâce mbizi petema ba bata be esprit. Mone na saki monoma fala boya. Bon modèle na finga ye. Na so ba buriki c'est des buriki. Modèle na finga mwana mwasa na fala simbi sangata touche. Mais tellement ça na posa na za na soif na ngaya so na Maman Paradis mo kambie ko mapata. Yango bo mona ki yaki rapide. Abandi maman ko luga numéro na nga bengi raisa pesa numéro na ebisi raisa ko pesa numéro na ngate. Na ebisi raisa za témoin. Na bi ko pesa tenga pechana njaka na tuti saki na ni atabango baba kende bongo bata salite bongo mi bale basangana. Siko yo pechana ndinga tina ba privé na bengi groupe na bita la pepecho. Ya kasanga kamad neko ko lenga nga Maman Paradis. Mama mami sali o chaka no sali matanga tikela kinga na compagnie. Ngana goza na ete na kanga photo na ye ko simba te. Poko kutana na grâce mbizi boso na kutana ki ata na matanga na beta ye. Yesu kwa yeba kite. Mendo kene na kutana na bete bambata to mama bonga kufagia solo. Ya yeba kite. Na kepe be na sali ye piège ayete. Mona obe ni yeba ki. Poko kutana na bete bambata ndenga zalaki wana. Na kuta camarade nete. Sarah lo binga na skala ko zani camarade grâce mbizi na soane ni na téléphone. Sko tellement za toro modali na pupula kaye wana ndenga moni azana basaki ya ngonzu ebola ndakatele na yaka na cheba ngo defi na che o po ba ba toro makolo combinaison longi mundenge pe me makasaki ya ngonzu to yepa grâce mbizi bola ndakana te ona ba ngonzu azalaka nango grâce mbizi asomba basaki pa ser na biso bokula joli mayala ser na nga joli mayala ser na nga mdateka basaki ye moko me original somba donc so to che basaki original grâce ko zana ngata misato le reste na to za ba ngonzu siko zo de toro sikoyo muto za camarade note ni Sarato la ninga ni Magali mais ozo kendo kolobake ba camarade ba saya kasaki toro kota kinga na groupe o Rio pesi bino ba voice na nga na zana ngona zana na msusu ebele bakaliza na tindelo na zalaki na kati ya groupe na groupe ba toro lela monika ka na groupe ngo mutu boya kocha kote na tala boy mama ba koti si couple oyo mwasi na mobali mwasi makololo ba pusete ba ngumba ba kota ki ba na kati lela monika ka papa ko molobela bambua webit molobela bambua na baniao
bolobela bambwana mwani ya garçon bino ekatana katana okakenda koyiba na somba zigida babete marteau mais marteau te là la moni banka bakoti na bimi pe groupe ngeza na osenga mbongo aosenga ka mbongo azosenga kaka mbongo na mona jamais mutakufeli mama azaka intéressé na mbongo non na mona mambo te par contre manzanzana ataka na kingo wana là na isa bango balata ba bijo ba manzanza bondi magate neti manzanza wana akoko simisa na mo petete camarade ne azawa te tia zolo ba camarade ba salinga be nana za camarade ne azana photo na nani na biso neti tozava za photo na nani camarade ne apart na photo na photo na bakali yambaye na émission ngana tsala tsiko za camarade ne te tane na sangisi ba bizengi mibale buno bozo mona te na tuti si ba bizengi mibale na biba potana ele kizengi so akota ke bimisa roba mwana so epi ko lakisa tala kizengi akoti pa bimisa ye nango na tiki bino na kei camarade mutaza camarade ne te eloko salito lokola grâce mbizi nga koza camarade ne na koza camarade grâce mbizi yeba fanda na akiolo ba ne pe ba camarade mabe ba epole ngate ba ede ngate grâce nangwa ko ede yo za mama ba bijou yo kuto salisa bibi elo tombola mabe nga mabe ko ya boniko ba mabele nena tcheke salaka même pas 5 et salaka même pas 2 ans qu'elle changer pose ya mabe ya ba fo yo ni camarade ne yo bala suka yo bala suka problème ya nina on mabele camarade na ta lokolo combinaison ko telongi mundenge na tsaka za camarade te fanatique maga na otindela yo video ya venya ba grâce mbizi omona ta matangi zata ba bazate sikoyo lukuta batindeli nga pe video na lopanga ba grâce mbizi atali ndalala te bala bala kimia mutakufia zate tiko sa boyebisa biso eloko ngelinga opanja biso bato panzi bango te yango ko panza biso zani ni nango ko panza bato parce que neto zawa to benga na ba privé te parce que ni nango panza mutu babi 500 € wana nde kabola biso muku 5 bango na mutu te 500 € na mutu pe 500 € na leki bango na mbongo baba piaker bamba na mbongo nde bazana ba fia bisenga se bango ba mayele do batindela ki grâce batindela ki era grâce mbizi mission na biso nga grâce abenga nga te mabenga nga Sara abenga denga izala tindela no ba voice Chantale nazana a besoin era nenga yela kama muteli abenga nga pe ngana okamwa na bengi era na bile puissant tala petio boy era pa timba ba ki petia yele loko era pesa etan solo na epete tambo lingo zalate oh yaka sibiso o ba joko bazama ba noko bazama makasi bango ba yuma les deux fika mia n'importe quoi avenir yango wana ndala les ate diata yango wana avenir ba grâce yango wana avenir yango wana apesi de ba suka pona kite Sara Guy Kimbenza Magali na cheka bata media bakali est-ce que bato ba mabombe ba normal netu ko za la pembeni net exemple ya longi mundenge a pesa bato nini na vie po mo kaza ne lokote est-ce que bazo réfléchir ko za la pembeni net ya mo longi mundenge makolo ne lo repeto kama ki Chantal a pesa mutu nini be azana nini ou bien nini ezana yo soki mutake pembeni na ye abongi soit disait ezakana ba boss si lelo azana ndako ya kafi boss mo katikeli ko sombele pavillon te na mokili azwele ndako siko yo azana nini azana na mankima pantalon ana mankima lamba ana mankima mbongo azala pembeni na ye azana neti nani asala neti nini azape nani c'est ça ngana ba mo il est qui elle ma peka solo a Belgique azara nani aza mutute aza eloko te leba opesa ba devoir nde tika kotanga ba komba bato akokaka te yeza fi rando banda vina yeza aza fi rando aza na analyse asa la bato te betaka ba via bato abetaka masolo ya bato aza na ene eloko te contenu a créer par exactement numéro 1 mutu mo afinga ba panda aza numéro 1 pa mama Charlotte na koko mundenge numéro 1 ne banane oh aza numéro 1 banane numéro 1 ba chinois mama ya buriki ba chinois baza ba buriki bana mambe ba buriki numéro 1 nani bato yo zanga formation bongo kota numéro 1 nani ki zengi oyo azata ne loka malonga te numéro 1 nani art de naissance titre ko basenga ko yo bota mwana pesa carnet de santé na art de naissance za la yo bota mwana bimisela nga carnet de santé na art de naissance yo na lobaki zela na zo lo malembe zela lo boka bombe imbécile
bimisa nga carnet de santé za na kombo na yo ni imbécile nana ko za la complexer na yo yo ni mandongo za wana yo ko tu numéro 1 mobile zo fandi sa mobilité mobile azalité biso ko baza so ba numéro te bo mona ba pa ngana za mobile na ça fait 8 ans na kena mobile na ndako mo yo mobile za wapi mobile na yo za wapi yo numéro 1 faut za na mobile o za la bien o za la poser fi agitation oza fi agitation oza numéro 1 te tokoza la boy maman paradis ndenge za basara tola botika ye te biso to sala ka internet muto ko tika mutaza wa te oye to ye a les internet mais nani bolaske oyebi grâce à benga era uta kanza ke ngam na pesa ke numéro ngai na tika numéro za ngai ezalaka yo nde ngai na tindaki numéro na moni ko soule lekre bo na tindeli na bengi le puissant bi bon petit ana bengo na bongele numéro na oza attention abi ona na mayele banda kuta bande ko komelanga na ba TikTok na répondre écoute te ali ni lingi bolingo siko ya lingi ngai bolingo siko na ebise na bi ale puissant bo mutonga lingi bolingo munoko zei bongo siko boko suka ndene ko lia munoko ndenge ni bonjour madame. D'accord, c'est gratuit? Non, en principe, les gens me donnent une pièce, je fais ça pour moi. Trésor, t'as des pièces ou t'as des billets? Ah, bah, toi, bah, calendrier, voilà. Ah? Non, merci, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin. Toi, on a des billets. Alors, on va acheter ma boîte, le gars, on va aller à Moscou. Eh, lobby, attends, chérie, attends, maman, très important, ça. Maman, on a vu les poussins. Tant on est long, on bien long, on est sur la vidéo, c'est long, on sur la caméra, on est long, so quatre na katikati ba sir. To se kala bon mundo on lié ça embanga, bon pesa na ba bizu ndenge nini. Apesa zo mona na za mkolo na yo. Eza netika koko mo bimi na cimetière ko draguer era. Est-ce bozaki sirma era ko bima na grâce Simbizi. Grâce Simbizi moi ça salité le la grâce Simbizi. Il est très dégoûtant, très dégueulasse. Que ba sangani ba oh salité oh bata salité. Na bata Chantal. Oui. Quand on fait une piano yaki wana ngape pour jeune abiso pe kebenga le ba ken pe ba ba sibete yo ka yo ken pe na loba omona ambal combien ken pe na loba omona mais quand Simbizi banda vine mo bala linga zate mutacha ezem papa rachala wanga na mwana kimaye quand Simbizi za mo bala robeta tout le temps ficha na e azate ngala za na France azate azaka ba limbele la azana na mobile te robeta la tolo ona lingi boy mobile azate na la ko jwa grâce Simbizi na ko chel elle chante obi kazaka chel yekuti yezo ba ye magalozo tsa komba cheli ozo pesa ba cheli valeur te non yaza cheli te yaza limbele oza na 100 euros okena grâce Simbizi ça ko kosa te ya lukuta te likolo na ngwaza la kasusu muta mungu azalele bazoda kaina ba 100 euros bakena soka teka temela bimisela ba photo na ki lesbienne na ngo tout yazalele ya muta mungu no mona kiana muta mungu ye balala ke so ozaka na 100 euros ke olaliye ndongo moni ye wana azaka muta valeur te bo mona tengane na bungela ke pona yebi bien ko le kabino nyoso azaka muta valeur te moi mo sanga muta valeur balala ke na ba 100 na ba 150 euros so na 50 pour roder OK na ye on comprend voilà après on a pas un message moko na yoki ba lobby boy na bika yana nga mateka na pa loba ya ko silisa na yoki ba lobby o ya Willy Toka. Faut pas retoucher à Willy Toka parce que sa personnalité en mboka munene la kati ya Brazzaville. Bon, Kofi Olomide o bango ba toucha. A sa personnalité en mboka te ya mboka makasi. Merci. Siko pona finga net ya Willy Toka pesa ngani. Nazala tina na ya bon sa vie na ngalo yene na kokufa te ne pona Willy Toka ko pema na nga check quelque part abi ko kokufa te Willy Toka ngwazana poza ka mobali ya tante na nga Claudia Sasu on a chele na se mais ba batu ba ko finga Willy Toka zali pona yoki moi quelque part dans sa personnalité à Congo bino ko bo fingi ba congolais ba kofi bo fingi bango ba personnalité mboka na biso te bo protéger Willy Toka ya na yena na lukaka un jour bokofi pa mutu munene na mboka na biso babisala bafeti na bango babetaka banzembo bakongolais na biso RDC bembesi ti wana na luka ye po azalaka mosika to ayaki ana France ngam na oboma ye nakiti